Congo Essengo TV. Congo Essengo TV vous informe en temps réel. Vous satisfaire, c'est notre devoir. Être satisfait, c'est votre droit. Abonnez-vous à Congo Essengo TV. Ce site vous informe comme si vous étiez au Congo. Avec Congo Essengo TV, l'information ne sera plus un luxe pour vous. Allez, abonnez-vous. Congo Essengo TV. Vous êtes trop amoureux du pays. Balandi ya Congo Essengo TV mbote na bino kaka ndenge na lakaki bino ke lelo tokozala awa na palais de la justice. Kaka ndenge déclaration ya yemoko maître avocat ya honorable Mike Mukeba ya lobaki lelo batu nyonso bakutana awa na palais de la justice. Biso yo na palais de la justice toye bande ko baye ko se manifester bolanda comment est-ce que manifestation ngo ezoko se passer et nga na kutani na bino juste après manifestation oyo. Congo Essengo TV vous informe en temps réel. Satisfaire, c'est notre devoir. Être satisfait, c'est votre droit. Mbote maman journaliste. Réaction non, par rapport à Makambo Uto le Kasiko a on a parlé de la justice. Réaction nanga eza toujours mabe makasi et kopesa kanda makasi comment na été Makambo to décria ki lobi na ndeko ko kabila yango to bandi ko vivre lelo ko na likolo koleka de babaki si dose il y a injustice to vivaki na kabila na yebité banda mo colonie ni décision à cour constitutionnelle et comment koleka na plénière cour aranda ki arena ye to yebaki biso nyonso mokolo ya mardi ndeko Mukeba falaka za la libanda balobaki na biso ki y avait un juge na cour constitutionnelle nde asignaki te et ko comme mercredi
journée à mercredi tozalaki biso tout assuré que ndeko Mukeba azobima abimité lobby jeudi to komi kuna encore liloba ya suka babalaki na biso les juges oya awa président ndeko Deyo Lushile aboyi ko exécuter arewana alobi il faut les encore na plénière biso to sala mobe côté sikato quand même to yebi ke ba arrêt ya cour zalaka inattaquable et exécutoire. C'est pourquoi biso ba pro-démocratie, biso ba activiste pro-démocratie to yaki lelo pona ko manifester par rapport ya likambo yo to la kisandeko Deyo bisika kani ako péché, bisika kani ako violer constitution ezali malamu mingi te. Ok, mais to moni na kati kuna tango banda ko sa ba déclaration na bino ba tindiki bino ba bimisi bino libanda pendant que banda sa ba manifestation na bino. Ba inimo ekolo basilité yango ko lakisa toujours kaka ke oh to boya kilobi yango ko continuer lelo tant to ko lobake justice lobby na ya lelo c'est toujours dans la peau d'une autre soko tali ndeko nanga doni ça za ko zoka makasi. C'est parce que baza ko repousser biso ba ko boya biso to manifester. Pourquoi ba ko boya biso to manifester? C'est parce que ndeko Deyo ako se sentir capable, ako se sentir coupable na kelkambo oyo. Tant to ko citer po yenda boyi ko signer. Parce que ndeko Deyo a signé kaka lelo ou bien lobby ndeko Mukeba ezala ki libanda. Si kalokola ya boyi ko signer nde yango dossier ne fandi nde yango to ye to manifester malgré répression, on a fait entendre nos voix. Yango nde posa na biso ezala ki ke bayo kabiso ke tozali prêt à cautionner ba bêtise. Pour nous azali mabe to telemela toujours mabe wana. Pour ndeko Mukeba aza attendu na commune na ye ya Lingwala, azali élu ya Lingwala siège na David, il faut azonga ko occuper yango po ba na Lingwala bazana bosenga na ye. Merci ndeko Moustapha. Ce site vous informe comme si vous étiez au Congo. Déclaration nangai iza ki naza ko déplorer mabe oyo mboka na biso iza koleka. Pour makambu oyo ezoleka na mboka na biso ezosala biso pasi komona cour constitutionnelle ezu décision mais un certain individu azobenga ye na kombo ya Deyo azokotelemela lobi décision bazwi pa ya cour constitutionnelle il faut y avant de lango nanu na ba magistrat na ye po bazwa dernière décision. Ce qui nous fait mal c'est que mboka na biso cour constitutionnelle baza ko nyatango c'est que cour constitutionnelle ou bien justice en mboka na biso ezana maboko ya bato. En transcendant avec les idées, on comprend que problème est entre honorable Mai Mukeba et la justice en mboka na biso bazalinde ko balinginde honorable Mukeba abimate ezaneti moi règlement des comptes moko boye balingi basala en faveur ya honorable Mai Mukeba. Mais ezo sala biso pasi makasi komona justice na président oyo alobeli biso ke tene tozana kati ya état de droit. Alors, on a compris que le président de la cour d'appel Aza na liaison moko na Vital Kamerhe oyo Aza moyibi ya 15 millions. Na moyibi ya mbongo nyonso oyo ezosenga po batonga baso de mouton na kati ya mboka na biso. Esali biso pasi ya komona lelo tovandi na bino 3 jours mobimba na prison centrale Makala pour la libération ya honorable Mukeba. La décision oyo cour constitutionnelle ezwaki mais c'est Deyo aza manipulé na moyibi à 15 millions à telemi à lobi qui était il faut sangana na ba magistrat na ye po bazwa dernière décision. Alors biso ba activiste pro démocratie to lobi lelo ezalaki moi avant goût soki lobi to moni réaction te lundi biso to kozala awa na ye nazo mettre président de l'Assemblée provinciale en garde. Dimanche, azela activiste na église na ye to sambela na ye elongo moko. Matin oyo ko pesa bandimi na ye apesa pe biso. Mais biso avant pesa biso matin ya biso to kolakisa ye déjà en amont que aza faux pasteur aza digne ko telema liboso ya batu ko pesa message ko pesa bonne nouvelle te. Aza digne ko telema liboso batu te, aza digne ko tia mutuloboko na mutute po asambela parce que un aza moyibi aza corrompu kozala na ye à place ya président assemblée provinciale eza mbongo kanyaka oyo ndeko Ngobila abimisaka po apesa ba ministre ba député provinciaux na biso ba voter ye comme président po azala manipuler na kosala kamabe na koyiba mbongo ya mboka. Alors azela biso dimanche na kati ya église na ye tokosambela na ye elongo mais avant ateya biso tokote ya ye oyo monde oyo akoti. Avec Congo Esengo TV, l'information ne sera plus un luxe pour vous. Balandi ya Congo Esengo TV bino moko bauti koyoka ndenge nini bandeko basali déclaration na bango. Honorable Mike Mukeba abimité.
ti lelo ndenge tozoyesa bino boyo abimi te aza kaka na prison centrale ya Makala. Dossier oyo kaka nde tolakaki bino na Congo Esengo TV. Tokolandela ngo tokozala tout le temps à côté pembeni ya dossier oyo. Nyonso wana na souci ya koinformer bino. Parce que biso souci na biso ezalaka ya koinformer bino et puis devoir na biso ezalaka toujours ya koinformer bino. Donc bozala toujours branché na Congo Esengo TV pour na dossier oyo ya honorable Mike Mukebai. Merci na bino nyonso oyo bozwaki libaku ya kolanda biso. Merci na réalisateur nanga Pichu Monsia de London, merci na yo. Merci na Dodo Pongo Aigle na Majesteur, Hortense Nikita Mwasi ya Pembe, merci na yo. Merci na Jenny Lema Aquarium Mamboka, merci na yo. Merci na Jenny Kote, merci na Laetitia Tufuka, merci na Gisèle Mukanya. Ngana bino tomonani mokolo ezali koya. Bye. Vous êtes trop amoureux du pays. Congo Esengo TV. Congo Esengo TV vous informe en temps réel. Vous satisfaire, c'est notre devoir. Être satisfait, c'est votre droit. Abonnez-vous à Congo Esengo TV. Ce site vous informe comme si vous étiez au Congo. Avec Congo Esengo TV, l'information ne sera plus un luxe pour vous. Allez, abonnez-vous. Congo Esengo TV.